Pendant l'association Moussoupe Zali, non? En dehors, il y a ANTPC, bon, mon nom, bon, maman, on te ou bendeni. Dans l'habitude, dans le Belamique, mamba chic choc loingue. Te ko boa coup des on a prompte so to loba la kuzu mena boy to loba te. Fidèles internautes de Rossi News TV, fidèles abonnés de Rossi News TV, bonjour, bonsoir. Et quand est au Lobakana, Tozana, Makonabino, Munokonabino, Matoinabino pour vous mettre dans l'actualité. La voix qui vous parle, c'est la voix de votre servante Nicole Bokanga, autrement dit NB. Je dis toujours que la science sans conscience n'est que ruine des l'âme. Dans mon plateau, je ne suis pas seul, je suis avec l'une des artistes congolaises, on m'appelle Sabiso Bileng na télé. Derrière la caméra, il y a Diego Koutou, immense bien. Je tiens là à saluer mon boss, c'est la patronne, Madame Rossi, de son messier Joyce. Bonjour, mère. Bonjour. Boni groupe. Groupe est bien. Nangoli en Zambie. Vous allez bien, tout le monde en forme. Nazo belande. Nazo bien tena malaria salenga muti naza sukia. Nande yambi binoka po exemple ça na biso benzo déjà bien. Mais moi ici ben faut je tambola partout. Balobini que il paraît très bon, il vient à Dieu ça tient bon yo côté bon on a groupe lié bon la groupe yo comme ça on ba dans ba compte privé. Ezalaga. Mais même faut je tambola bon. Bino boko ça bino boluka ka base. Esbende muninga mumbana pe ba kotinda monga na iskoken. Bon la groupe. Jamais. Ngamono na muta business na ça business. Na boutique traviette ça super lemba wana. Sikono gezo mbonga groupe no sana. Na simba mbonga groupe oui na za mukonzi. Mais na ko lia mbonga groupe te wala boko ça vient nga 2 places za ebi ke tindi mbomu tenga na lie. Ya nga batwa oluka ka barezo. Ngane ne ko kutupa na yo. Mais biso pe gato yo kayoka mais par rapport il y a Rossi News TV mtaipsi yo. Ah non, loin de là. Ah yeah ba tout est. Ah d'accord, na pesi mbote maman. Et par rapport il y a théâtre qui lelo na ki kala nezala qui évolution théâtre ndeto yebi ba théâtre mais kala oye ba no sele mana qui lelo différence na zo moni non. Peut-être il est na ba nzonzi to na théâtre candidat au journal. Normal en général. So no mona ngondeni. Théâtre kala to mona ba vie masumba ba kala bando sela ne vraiment qui lelo na théâtre na. Bon nga po nga nyoso mbaliza ka bien. C'est normal, c'est normal, rien n'est changé. Ça n'a bien. Rien n'est changé. Si. Et mais pourquoi artiste comédien soit artiste théâtre vous préférez trop qu'Inzonding bah médias en ligne surtout artiste comédien médias en ligne et tout et moi bah basé soutien dans ba groupe na ba pourquoi bah vous préférez ka bah médias en ligne et puis na ba Inzonding. Bon on est eso dépendre na mutu na mutu. Banzonzi pesa ba bete mais nzonzi ngute saka na ngusute comme abani na ba internet banzonzi ngotondo sala nasina yo lobango déjà otonde ko zo ba cacher minene tozo ngo penza lisute oyo tozo sala so to lobi to zo tete ko tozo zo mais ndeto wanda zo libosote mais nzonzi pesa la ba tout moi bien muto zo boene peut-être ki chassate biso to za kata shishok loinge mais na sala pe biloko libanda yango elobite ke fona tika théâtre chassa pour no sa elbanda non on est dépend na mutu musu yemo aboyi na ya lobi wando sa ne ya poto wana mais biso pe bazati biso tout ça la mingi ya chassa pe tout ça la ya poto pe tout ça la tant qu'il y a une présidente l'évolution un groupe chic présidente intérimaire non il besoin intérim bobo ma vienga Dieu se place ça même bino bo gagner record pour to bi groupe gadio c'est ya kalati lelo ezaraka maele na it
on a makambo lobi nanga ndeko nanga Gisèle Monganga moi sa papa Edo aux États-Unis apesi bango mbote. Blandine Nguya moi sa Gilles Lutete. Dada Nzimbu moi sa pasteur Gisèle Nzimbu. Ivi Ngobo moi sa papa Tia Ivi. Papa sanga pe ba conseil kana makambo onde boloba ya groupe. Donc nazo ba conseil partout. Pour gérer groupe faut en abato pe papa sa ba conseil ata la musique. So conseil pesate vieux juste dire gros bisous na yo aussi à ça l'état major mayo la bambote batutu wana ba pesanga ba conseil ngo no tanga ba kombola ba so tuni question na tanga ba kombola ba pour gérer groupe faut na mutu ozana muteba munene pour so quitter batwaza na groupe wana mundo mtauti na éducation na ye parce que so gérer ba tout ça. Bon gérer ba ondeni. Mais par rapport à l'île to comme mona ba o ba mo ya sika ba limiso banga ba enete. Ni na bon théâtre. Ba banga ba ondeni. Pour respecter ba on a sens que ya zene na nga professionnel quoi. On a respecté. Kasi yango pe na yelo ba pe ka réponse. Ko respecter o moni ndenge yelo kwa yo za mwana muki. Nga pe funa pe so respect. Normalement. Ce que ce qui nga na pio respecter ka yonga nazo zela ka respect na yo. Yango moni ba potana. Netinga banda monde à théâtre non mona mota ba aya sika mankanga pour faut ba vivre na bato savoir vivre c'est tout mais ba lene musu ba mo déclarer ba miki ba komo kota mikolo na ba monde à théâtre ba komo donc ba komo kota na vie professionnelle quoi au lieu que neza la rokuti ne mon na vie professionnelle faut landa na nous na ba pa na comme ça on peut son expérience mon vécu et même mikolo to mo monde ba artiste belé ba komo lela ba komo ya na loyenye na monde ba mo bebi sango quoi. Kasi so biso to lobi bon potangu pe biso to yaki ba mama pe bazalaki ami pendu bazalaki ba mama linga bazalaki quand même bon respecter ba ezape na misu ba respecter misu pe respecter ezaka na ngo abongo na monde biso monde c'est ça ka boye faut e baka ko vivre na batu c'est tout so ko bino ko vivre na batu ko linga pe ba ranki na batu c'est tout. Tout le monde a président Massoumou a remercié Maman Denise par rapport à Dora Salaki. Yo monde la ronde ni bino pe boza na circuit na quoi. Te penza na nuté. Moi na pesa na réponse exacte. Non te c'est-à-dire que comment et comment biso nyoso to zaka ndemo. Le quoi déjà président Massoumou a remercié. C'est que biso pe to za na biso na carte mais pour le moment non na moni non. Les camotes moyens à l'obisate. Te ovienga de ça éviter kana loba. Na ba réunion à ya ANTPC. Donc ça évolue bien un peu na kati quoi. Na ba réunion ya position. Oh tout ça c'est pour. Il y a un circuit bima qui peut remercier Maman Denise de Akeroza première. Ça malé mbet. Ce qui présent Massoumou ya remercier. Peut-être biso tout na biso ekoyasi mais pour le moment na chic choc non na moni le côté na moni opposition mon côté moi na annoncer zati ma remercier pour la fondation Mobimba c'est-à-dire que bino c'est pour la fondation na dans ça ah d'accord yo lobi ngana kanto lobi pour la fondation biso to remercier ki wana mutako boya ngote ya on le ba circuit comment d'accord non biso tout remercier ma Denise mutako boya ngo azati bien ce besoin il fait le comme te biso notre juité à vous remercier kasi pour la fondation na nous cadre pour la fondation. Tu vas dire la fondation. Ah bon? Bino ko remercier to ki abadon médical, ba soins médicaux, ba nous bino en charge et tout. Bino nyo sera bo quitter. Te wana to yoka ki. Wana to yoka ki. Ya ba soins médicaux to yoka ki. Si wana to yoka ki. Mais pendant ba association musu pezali non. En dehors ya ANTPC bo mo ne ngonde ni bo maman on te ou bendeni. Ngala na san d'habitude na ngalo bela mingi mamba chic choc loenge to boya na biso ko lo balika mususu le musu yo lobino na nde mo mabete e komi bat ba memi sango mabe yo ngala san na miso na ngalo bela mingi vi na ngai na chic choc loenge tout na suki yana mais bo apeka ba mambo fo boa ka makude te ko boa kude za on a pomte so to ko loba la kuzu mena boye to ko loba te
par rapport à visuel à la tête pour dormir mon ami soit bimi boaké ya salimo lorone visuel à la lelote zaka posa chef te ou soit otika na groupe mais si ka moko na vient adios na bimana sala groupe nanga moko te même pas nako kati ngap ndena viva pas vient adios na mona vieux excusenga na mona lokola na ça déjà groupe yanga. Donc vient Dieu à tchaka batu penza à l'aise. Ningi à tchaka batu à l'aise, moya otiki zakati, ça passe. En tout cas na mona na ngelo na ko kiminate. Ponga mona yebiso de na charge na ngaza mama na ndako na pesi l'homme c'est mon cœur na gros bisou. Je juste dire na za mama ya ndako, mamba théâtre ça na za pe na monde business na za ba boutique. Donc tout ça na za mambo ebele. Ce que suna kesa isu ba groupe et zaka na charge isuka yanga na kokate tout passe ya omuni batebele ba osala omuni humilité kufi mais pendant ba blog on so le to monia ba artiste ba bima be poison ba artiste comédie ba zo kufa kolega ba artiste nyonso et donc on est ma pourquoi quand à niveau ya théâtre ka ba de théâtre et ba mi se ba kufa mais bino ba to na ba mo te ezaka ba mi c'était ba tout pe ata pe boy ba tout normal ba tout pe kufa na bono ba poison et la monde ya bino comme yo filming na poison en dehors à poison mais moi ba liwe zo la na ba liwa mo be dans normal ka te bon nzamba zo lokumuka nzambe mo ayebi o yazo sala pona ngai donc ba liwa ne zaka bien te pe sa biso passe donc tant tozala monde tozala na monde te to koma lokola bandeko donc so muninga moko akufe pe sa passe o mutoko imaginer te donc so ki ba liwe zo ya to yebisa ka nzambe ye mo zo lokumu so ke ze uta pa na ye nzambe ye mo zo lokumu c'est tout elo na koloba déclaration à minute tant que artiste pe akala déclaration à minute que zani via apport ya gouvernement na biso azomema biso aucune raison mama gouvernement ya gouvernement lisusu non ya l'état la biso paso nini théâtre soit comme nini monde na bino ezotambola na mboka na biso analyse nini que soit apport nini o que ça nango comme étant besoin au l'état que bakse la bino na monde na bino bonga penda pona ngai na lingara basala biso de omoni ba Nigérien de bastongela bango basala ba site bo po ba jouaka po biso za ba difficulté nda ko ebele to ko malem su bo mona yo moko so ezala msusu tableau na moko oniko bonza peso bengi ka ba jouer na ndako na o banda ko ebele to zo kende to za dessus mais bolula ba Nigérien za kanini eza basala ba site na ba place retournaka donc bazo soutenir bango biso to boite biso pe ba l'état na so ba problème batika biso te mais to linga biso to koma lokwa ba Nigérien de baza soki nzamba ko sunga ezala bongo ka te na matanga te meta moi mukie kaka ba ka te na matanga te nga mona matanga ta pe na ba po baya kana ba maladi baya ka pe sûr ba maladi ba baya ka so mutanga kufa te wana yo mutolo bayaka te même pas ngala mona pe malade ya mutu muso ko lo ba TVT mais babandaki penza saki penza wana no te akufa chaki akufika mais c'est comme malade c'est na tunu no question ce que soki pe yozo bela obombami olali na ndako batu bayebi na bango to condamner batu pourquoi lokolo za star soko yebi ke oza malade yozo senga ba soutenir yo pa mokonja mboka bien pas ya mama Denise faut les kana télé l'émission internet ezebele obani osengi aide parce que lali na ndako bayebi na bango o condamner ba pourquoi tata bayebi na bango te mais association zali pourquoi collégation na attends association pe ba oleka ka baleka kati siko so association pe bayebi te faut loba non maman ngape na maman na boya no kokota pe ba bozino makambo wana boya ni rankin na boya na ba rankin na linga rankin pe comme Maman Denise est la première dame de la République. Maman Denise est la première dame. Et Maman Zizi, comme nous avons cité par rapport à Chic Choc Loenge, Chic Choc Loenge, Chic Choc Loenge vient à Dieu, et pas vient à Dieu, à nous à l'aise. Très à l'aise. Jamais. On a fait ça qui est connu, malheureusement, Moussa, Fouta, chef. Moi batuke maneti nga bona tiki na PM su bona ke pe kuna théâtre moi salaire fait mon check mo pe ata yo mo penda pena e belanga mama boy
na obimaka na tiki ndako na tiki bana na tiki mobali na nga na oyo za chef bo chef kutu nda ozwa pe mbongo bon musani mutasala nde yo bima boye so aussi au foot te yo ngoma ndo tambo olanda bato boye musala ni so salaire ezaka nango tozoka na biso mama ezalaka tokomi na biso donc vraiment na suka tozoma tambola ete oza soukure ben merci beaucoup pour ndimi quand même koyamba biso malgré oza soukure mot de la fois occupé ça na badino so balando partout dans le monde par rapport il y a vie à théâtre conseil soit remarque l'homme que loba partout bat balanda o mama Zizi conseil to lembate ko pesa na pesa baninga na ngaka ya théâtre to linganaka koinana eza mabelo nga na senga na monde ya théâtre ezaka abolingo elo musu nazolobela Rossi News TV bandeko nyonso ya poto so oza posa na ngai bosa abonné na Rossi News TV ndebo bandomona c'est tout. Ok, merci Maman Zizi. Maman Zizi a vu s'abonner. N'a pas abonné nous sur déjà à Rossi News TV. Partager nos émissions pour plus s'abonner à sous occasion. Il y a une actualité en temps réel na katia Rossi News TV. Maman Zizi dans le mot de la fin un poto kabwana biso pona lelo mais prochainement tous sur pona ma solo milai. Merci na nous bino ne vous se déplacer boyer. Merci na l'homme selon mon cœur, vieux Justin Dieu. La pêche va gros bisous. Janine Maya la Hollande. Mbote na oyo. Tamosi nanga maman na Nike. Blandine Nguya Mosa Gilles Lutete. Maman na Naomi na Bablensi batutu na pesi bango mbote. Dada Nzimbu Mosa Pasteur Jise Nzimbu. Bambote na yo. Ivi Ngobo. Mosa papa tia. Ivi bambote na yo. Vie nanga Willy Zola. Ndofus vieux Willy na pesi pe bambote place ozali Nicole Katana ma copine nangai na pesi bambote Bea Yala bambote ya trop rote Mayola na pesi mbote na bosanité ba camarade ya l'homme selon mon cœur papa Djouma mbote na yo papa Declo bambote ba papa Trabe batutu bambote batu nyonso bolinga ngai en tout cas bosa abonné na Rossi News TV. Vienga Dios na pesi bambote na yo. En tout cas, merci Sunabino. Merci beaucoup, Maman Zizi. C'était la voix de votre servante Nicole Bokanaka de Tolobaka qui a informé Bino soit que sa Bino actualité en temps réel ne souci Nabiso Toza qui wana na manque ya artiste congolais Zizi na Obolandi. Abonnez-vous massivement et à nos abonnés, partagez nos émissions pour vous faire occasion ya kozala na actualité en temps réel. Je tiens là à saluer encore mon boss la patronne depuis assez aussi ma foi sonné la femme de son messier Joyce. Et je tiens là où je vois là tous nos abonnés qui sont toujours là présents pour nous partager ma mission Glody Flomé depuis assez mois à Flora Satan quoi. Et puis je vois là Omer Lingombo, moi na Florence, la Florence et Simba na Katabino wa Nova et puis ma copine privée depuis assez Marie Lingombo, à toute ma famille Bokanga partout dans le monde parce que vous allez partager nos émissions pour vous allez toujours na actualité en temps réel. Quant à moi, je vous dis à la prochaine numéro. Merci.